Bonsoir la Chine, bonsoir Bana membre, bonsoir ba maman autorité. Bonsoir maman Anna Mokondi de London City. Bonsoir maman Norvège. Bonsoir Emela Dona Mwana Nantes. Bonsoir Souzama ba Mwana Nantes. Bonsoir maman Mylène Monde malgré Tozo Yokayoli Sousouté. Bonsoir maman Yvette Matondo de Belgique. Bonsoir Maman Nangolane, bonsoir Maman Choupette officiel TV, bonsoir Maman Solange Poutou de London City, bonsoir Maman Odette de London City, bonsoir Maman Florence des États-Unis, bonsoir Papa Comité d'Hollande, Nayoka qui message na Papa Comité, vraiment on est ensemble, courage Papa Comité, naebi que ça facilité mais courage. Bonsoir Papa Charlie. Bah, bonsoir Nayo, Papa Charlie de Lille. Nasuki wana parce que sinon ba vidéo. Bonsoir Mama Bibiche Makopo. Mama Bibiche na moni eloko wana. Merci maman pona la baronne. Donc voilà la Chine au fait nalena lobabwe. Vidéo nanga eza pona conseil pona leketu. Soki bolandi bien tango les ketu ba salela kaye émission moko ya oya ba équipe nationale nyonso botala bien na salaka vidéo na salaka émission na loba les ketu awa comme yo mutotikali lokola baoba na sima ya Karine akie poto pardon bolimisanga Karine akie poto yo tikali yo za mwana ya Karine oza mwana ya mami, oza mwana ya la baronne, oza mwana ya signorita. Karine akei. Yo mutotikali na succès na Congo. Na lobaki leketu keba. Cause c'est vrai naza d'accord na landi la baronne asali direct. C'est normal la baronne a silika. C'est normal Karine a silika parce que et ça linga motema passe parce que Karine a lobby leketu na maman leke azaki responsable na ye akufa. Koko na ye akufa. Bozo mona tout ça leketu ba famille na ye bazana poto. Mais siko so likambo ye liye na ye bitendengeni après siko ya Didier Mokonji azali susute mutaza avocat mais batumiso ba uzala na bango. Karine azana ba relation. Karine aye ko beta tangwa wana po batika leketu. Et puis eloko na loba leketu ke baba yaka na kati na yo parce que ba yebi ndenge nini bakozwa yo balingi baya kozwa succès na yo. Ba yebi ke leketu afinga kana yete. Leketu akrashaka na yete. Leketu bazalaka na ta deke ka moni Karine akei na epoto leketu atika makambo wana. Akoma na jeune producteur. Donc na minitio ngata ngona lobaka na lobi bauti poto bazana chaîne na bango. Bauti pe na ba yaki pe penza na ndenge na baba yaki patwa yaki na bango na poto bango yonso balobaki na ba interview na bango ye mutayeli ayena amemi biso na poto ye mutayena amemi biso na poto. Donc bango directement baleki ko sala émission et pas leketu. Ezalaka mission. Na miniti leketu conseil na os lobana yo sala attention. Bato balingaka Karine te yeba pe bakolinga yo te. Bato balingaka Karine te bakolinga yo te. Soki papa tito yaki epa na yo boyoka bolananga bien. Soki papa tito yaki epa na yo ayaki pamba te. Basi ba yokanaki po bazoluka nde leketu bakwesa ye batia epenza a terre balobi mwana muke boye biso to simba ka sous succès te mwana muke akomo simba succès aboye. Donc au fait so balobi bango moko ba attaquer leketu ba okokate yango wana bazotinda bambwa wana banjombo wana batinda kinanu papa tito aya kosala émission po nzombo ya mwasi wana atomboka. Après ce que ne porter les questions plainte pour musala les questions échoué. Et ça plana bango. Les questions sala attention. Baza wana bayebi que oui les questions azana ye ignora azana ye qui dit ba a ko comprendre te
tango to senga ye asala émission akondima na ye ezali ba piège bazosala leketu po bakwesa ye baza na posa bakangisa ye po musala na ye ekweya ezaka en fait bato ebele bakoti na kati wana bato baze ebele wana bazoluka leketu po bakwesa ye siko nde leketu asala attention leketu yoka conseil nanga sala attention bakomi koluka yo po bakwesa succès na yo comme bango bazoyoka na lisusu te yo mwana muke bango batu batanga bazana ba diplôme bazana ba nini bazana ba bac plus 5 5 plus 7 8 plus 9 bazana ba diplôme ba 20 plus mais comme yo zano na eloko te siko bazoyokela o jalousie leketu. C'est vrai Karine naza d'accord na leketu akoyamba mutu nyonso. C'est vrai, mais attention, akoyamba mutu nyonso te parce que bazo kanela ye et puis ba yebi ke leketu ako comprendre vite te to kote la ye kana ndenge to yo sala émission après to au moins nde ba balukeli ye leketu ba balukelo ba kanela ki yo émission wana oyamba ki papa Tito ezalaki batindaki papa Tito asenga yo bol sala na ye émission asenga ki yo soki ezalaki ba question yo muto posaki ye ou boy ye papa Tito alobaki no ko poser ba question wana ezalaki ba question ya ba piège même bokomi kokotela leketu vraiment c'est vrai succès na bino esili hein succès na bino esili soki bokomi kokotela mwana lokola leketu aza mwana botalaka elongi na ye ezaka penza mai bebe penza siko boyokela ye jalousie na nini boyokela leketu jalousie ya nini franchement eza mawa congolais aza motema ndoki penza na mona bandoki. En tout cas, ngana zolo bana pose la bien na poto ça sert à rien na camarade na poto. Soko za na bana komisa bana na o camarade. Soko za mobali komisa mobali no camarade. Ça sert à rien. Ozana musala na yo, ozana bana na yo, ozana mobali na yo. Oh, ça sert à quoi? Même soko ozana mobali te ou ozana bana te, ça sert à rien ko sala bo camarade na congolais. Congolais za vraie sorcière et vrai sorcier. Alinga kamona ka passa muninga. Soka moni passa muninga wana komi ko sala esambla. Ah oza bien. Ah nzoka ndena sa motema na ikunezo pela moto. Motema na ye ezo bonga te parce que yo ozo progresser. Congolais faut boire kelo makala nde motema na ye kiti. Donc leketu ndengo za na succès boye bazo sepela ta mukete leketu. Bango yo so wana badindi leketu. Ozo mona te badindi siko yo jeune même pas 30 ans. Osala ka makambo aboye. Mais zo sepelisa bango te leketu. Ezo sepe ezala balidel wana. Ezali tricage basali. Ezali tricage ba kote bazo kote lobi mwana wana biso musique ezo yoka na lisusu te ye azo sala ba nombre de vie biso tozo vanda ka bwe. Eza bongo eza clair et net. Eza clair comme l'eau. Siko mwana lokola leketu so boko mo bundisa e mawa trop vraiment. Bo bundisa leketu mwana bozo kapenza Karine zo benge mwana. Bino batata mibima na ba mama mibimba. Mwana lokola leketu boko mo sa ele likopa. Siko bo porter plainte na tant que nani. Asali bino nini? Afingi nani? Atoli nani? Kisa sango e koma ka boye bo porter mutu ka plainte ka boye eza na songe na mituna makolote. Leketu eloko ni asali émission eza wana clair afingi nani? Alobi mabe a nani? Wana bozo luka nini? Ka boboma po bino bolinga ka boboma. Basengi bino leketu boboma ye po botikala na succès na ye. Vraiment eza mawa. Leketu mwana mami salaka attention.
balingi yo te éviter même kokotisaka bato na ndako na yo bazomona ndenge ozo progresser ndenge ozo s'en sortir ezoningisa bango mitiopo na au fait ezoningisa bango babroyo nyonso ezalaka na kati ya nzoto na bango ya baorgane na bango nyonso ezoningisa bango bazosepela ta moke te leketu éviter kokotisa bato na ndako na yo ba jaloux ba komeli yo comme na ba jaloux ebele lokola mama na yo Karine Mokonzi la baronne mawa boza mabe hein boza mitema ndokia franchement boza na mitema linkunya mwana lokola leketu boko porter plainte na nini afingi na leketu afinga kate akoma na mutu ko produit bato a théâtre nana ngo ayebite na Congo mobima leketu akoma jeune producteur azo produit bato o bazo sa ba théâtre nana ngo ayebite wana yonso za nini siko musique ezotambola te bokangisa siko leketu asali bile lokota justice yango pe ya Congo ekomaka bovandika bolamuki ka bokolokota ka mutu bokangi ye ka ayebi na ye lokote ezoleka nde boye mboka moko na yebite vraiment botika mwana bato mama ne aza na poto botika ye Karine apesi bino ultimatum botika ye bokende kolongola plainte wana eza nini motema boye na bana mike bozo doda bango bana mike tala chaque chose a son temps génération à génération siko ekomi ya baleketu yango bino bolingaka bokonzi ezala 60 ya bokonzi nde botikeli bato soki ka bokufi nde botikeli bato succès eza génération na bango bokobotola bango succès na bango pourquoi génération à génération likambo na tango na yango siko ekomi tango ya baleketu ezalaka ya bino siko ekomi tango na bango siko yango bolinga te bato baleka bino te pourquoi bolinga bato baleka bino te botika mwana bato botala so botala elongi aleketu mwana penza bébé boza même pas na ba age mama mubimba boye ozokende okangisa leketu mawa tro likambo yango nini ya fingi yo journaliste aza na droit ya koyamba bino botala bino bobi boza ba journaliste botalaka TF1 te botalaka BFM te botaka IC News na oyeba sous chaîne yango te TF1 BFM M6 France 2 France 3 botalaka yango te nde bato basalaka ba débat bazofinga même président de République française mais oya bino ekoma ya bino ezalaka mbongo wana ozoluka bokomoluka mbongo epaleketu mama ekamusinga ye siko bolali nzala boni po bokondo kangisa leketu afuta bino dommage ya nini dommage ya intérêt par rapport à quoi en tout cas la Chine na suki wana tokomi lobby ba bonne soirée na bino bambote en tout cas makambo Congo motema mabe congolais motema mabe congolaise motema mabe quelle race ya vipeur oyelinga muninga zuate oyelinga muninga matate franchement en tout cas ciao c'est ma fashion de Nantes officiel bye.